Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les rangs pour l'indépendance. Unis au son, Chizopinda, Daimana, Chido Twendele, Nakita Tokotonga Mboka. Mbote mokil mobimbe sengo koyeba ke bozali liboso ya haut-parleur soso oyo abelelaka mikolo na mikolo soko longoli soso kochana ni libata yeko mongongo ezika vraiment ke ndeko lokela mai kozala beaucoup plus mieux tobi mikolo yo tala mai tala fufu avant ya kolamba utali mai na yo utali fufu soki eza ya kokoka oza kotela biso s'abonner yo nono s'abonner te libonza yo fele ezalaka salutation to pe bisika wapi ozali kozwa biso au parleur tika commentaire na yo yo sala vraiment bien c'est à dire ozotela biso na TV ozui pe téléphone na yo fongoli chata like na yo osala bien komisa lien na yo epa ya bato nyonso bande comme ça osala bien vraiment nazali ko partager ma pamboli ya ba message oyo masolo to solo ya kitoko oyo ya ba ancêtre na biso nyonso na mokili ya molimo o bazali na esengo komona ke bana na biso bayindo tozali kokufa bino bozali kobeta tolo te pona bapaya mais bozali kobeta tolo pona biso mais bino wana botalaka biso o partageaka vidéo o emaka o kanisaka biso o lingo soutenir biso na ba façon nyonso vraiment on partage cette bénédiction na yo ndekoza kotala biso surtout ko sala ba action wana mingi matondo mingi tozali na papa Lokelemba ya Kitawala oyo azali awa toujours na bisa bino na série la série continue na likambo ba après le 6 avril vie ezoko continuer qu'est-ce qu'on doit retenir to constater ki nini mokolongo le kana ki ndenge nini to sola makambo nyonso awa avec toute objectivité na papa Lokelemba oyo azali moko ya bakambi na kati ya mouvement Kitawala azali représentant légal awa na Kinshasa papa Lokelemba mbote journaliste Mukendi mbote na bandeko na yo nyonso oyo bazali kosala kati na bureau na yo na TV na yo mbote na ba Congolais bisika nyonso bazali mbote pe na bakambi ya Congo oyo babengi bagondi ya mboka mbote pe na bandeko na biso bazana mokili mobimba pe na Afrika na bapoto nyonso na pesi bango ba mbote bele mbote pe na mama na ngai oyo utaki Belgique mama Ida va salutation na yo na pesi ye mbote esika azali bandeko nyonso oyo bayoka kabiso oyo pe bamona kabiso mbote na bandeko nyonso bakolanda biso na émission ya mokolo ya lelo na ye penza mobimba pona koloba ba vérité ya Congo ndeko journaliste ko kamwa kate so ko bandaka boy vraiment tout émission bandi bien na kimia nyonso na douceur tout oui mobimba c'est-à-dire ni papa ibula ba biloko a beti ba arme lourde ndeko Mukendi omoni mboka soki ba prophète baleki ebele mboka wana eza mboka moko eza na désordre mais na yebisi yo na ngai oyo azali ko représenter Kitawala na ye mobimba pona kotalisa bato na bato pale na bango ndeko Mukendi na senga kayo eloko oyo mbala na télévision mais otiaka yango Elohim ndeko Elohim na senga ka cercueil ndeko Elohim na senga ka cercueil omoni cercueil bakundaka eloko nyonso ezala taba ezala ngombe ezala nani batiaka ina cercueil eloko oyo penza basalela ki cercueil moto lokuta nazana posana kunda lokuta ya Congo pe ya oyo eza koleka na Afrika noire bosa elanga cercueil ndeko Elohim sa elanga cercueil nazana posa ya kokunda lokuta pona likambo etali indépendant ya Congo. Voilà. Alors déjà ma parenthèse papa ibula lekaki awa oyo pe ameka koloba lobi na batu nyonso to pe na batu nyonso to pe na ba mouvement ye akoke komona amoni Kitawala moni yo précisément biki non papa Lokelemba ye azana konisa mesengeli abongisa momba makambo ndenge ya meka pe kotalisa ya lobi ki na minutes oyo batu esengeli batanga lisuko mbo papa Kimbangu te mais il faut batanga nde kombo ya ozali père spirituel na ye oyo alakisa bango bango babengaka lingomba na bango lingomba ya basolo un truc pareil si je me trompe pas papa bon le nom est Kimingai yende a commis le nom donc c'est passation ya ba kombo yende na minutes oyo azui bendele
nde sengeli babenga lisusu papa Kimbangu te tina nini ya senga ki papa Lokelemba roya yende to roki ko solo nae et puis na roki ko telise makambo oyo déjà na likambo wana nini okolo. Merci ndeko Mukendi, merci na bandeko nyonso baza kolanda biso na mokolo ya lelo. Papa journaliste Mukendi, bino ba journaliste bozo sala mosala kitoko. Tous les journalistes Nzambe wana apambola bino. Mukendi Nzambe apambola yo na mosala ozali kosala ozali ko. Merci mingi. Pona koyeba vérité ya Congo pe ya Afrique. Na komema yo musika te na réponse ya ndeko Imbula, mais na komema yo moi réponse muke. Kende kotala na discours oyo ya Emily Patrice Lumumba. Alobelaka combien de mouvements? Lumumba alobeli catholique et protestant, Kimbangu ya kitawala et Kimbangu. Mais na bao nyonso oyo bakoya na sima. Papa journaliste. Ngai na lobaka vérité, ekotika la vérité. Basali ya Nzambe totika lokuta toloba vérité. Et puis na lobaka na bato nyonso balekaka na TV nyonso na Congo pe na Afrika na kombo ya koko na biso Simon Kimbangu. Batika bayebi kombo wana te, bayebi pe mosala na yete. Mais na mokolo ya lelo nga na ye kolobela o balobi mouvement kitawala. Lite kitawala abundaka pona kopesa Congo. Oyo babengi indépendance yo lelo toza dépendant. Mais kitawala abundaka pona kosenga indépendance. Ndeko Imbula ndenge alobi kaka ye moto alobaka na TV pa na yo awake oyo akosakana na Kimbangu yende akomona. Kaka ye Imbula lisusu aleki alobi ke ya yebi Kimbangu te ayebi nde ya lobi Kimbangu aza Nzambe te pona ye. Voilà, pona Nzambe. Oui, na koyi koloba na koti na pale na yete na koti na pale ya bato te mais na ye kolobela makambo ya kitawala oyo lelo Congo eza konyokwa mana lite oyo bakoko babundaka pona kosenga indépendance. Ndeko Mukendi tolongola ba sentiment na biso na kati na likambo oyo etali indépendance. Gouvernement congolais kobanda na premier président Kasavu ti lelo 5e président ezata na président moko alingi Congo te. Na yebisi yo vérité. Ndeko Mukendi bazata na président moko. Na président papa Tshisekedi Yaponi apesi mokolo na papa Kimbangu koko ya Yambo. Ndeko Mukendi oyo azui mokolo surtout que badati za ya bapaya. Ndeko Mukendi soki apesa ki mokolo wana akokaki kobenga ba mouvement nyonso pe ko contrôler ba preuve ya indépendance. Tolobela indépendance na monokote ngana yaka awa koloba na sentiment te na yaka awa pona koluka intérêt te na yaka awa pona kofinga moto te po soki oyebi Nzambe yeba moto soki oyebi moto oyebi Nzambe soki oyebi Nzambe oyebi moto te eza pasi na yaka pona kofinga te mais na yaka kotalisa ba congolais ba africain vérité oyo biso lelo toza kolobela pona indépendance ya Congo c'est ça. Nazolo bapona likambo ya indépendance. Likambo ya indépendance tozwaki indépendance na monokote. Roi Baudouin, Roi Léopold, batika ki Congo pamba te. Emily Patrice Lumumba oyo lelo baza kozwaka histoire na ye baza kolobelaka moto na ndenge na ye. Azalaki na mindele. Lumumba komaki na kobeta discours ke akanga mindele ndenge nini discours wana eutaki na maboko ya nani? Est-ce que mondele Belge tango batika ki Congo kana maloba sans preuve. Eloko tokoyeba ke solo toza ba vrai prophète toza na indépendance eza mokanda oyo Belge basinyaki. Okay. Belge basinyaki mokanda na prison na ekafela pona kotika Congo. Ouais. Discours Emily Patrice Lumumba betaki eutaki nde na prison ya ekafela. Voilà, bien dit. Sur côté na kati siko ya makambongo. Les choses sérieuses commencent. Alors déjà Maram Torolobela Awa, tozozonga vraiment côté na bino ya kitawala mokolo oyo ba pesi ezali mokolo na koloba que comme Koko ya Yambo parce que papa Kimbangu il était pas seul na ba papa belé et oyo ba tomba to pe ba kufa ba martyr pour na lit na biso. Alors comme figure emblématique oyo mokonzi ya mboka aponi pour na repesa ngana rotikalaka entre les guillemets
na juste ebandeli oyo to pe image wana ya ba ya renaissance ya biso ya honorer combat to pe lit ya bakoko na biso. Je suis là. Alors bateau to le belarana ba ki bateau moko très spirituel. Ba ki bateau yo ba ki na ba pouvoir ya wana bateau to za ko yoka bateau za ko ganga kombo na bango tout ça ba mangomba bipai na bipai. Mais papa Lokelemba tango talaki le 6 avril impact spirituel nango omoni yango toté ndeko mukendi na ye kolobela ba congolais oyo bazana posa na Congo na ye kolobela ba Congo bazana posa na Congo te na ye kolobela ba africain oyo bazana posa na Afrika na ye kolobela ba africain oyo bazana posa na Afrika te po eloko toza ko we les ali poso mondele ayaka tiki epa na ye aye konyokola bakoko na biso bazalaki nombre ya 9999 likambo ya kitawala lelo eza ba sentiment oyo toza kolobela te bandeko ebele batia katembe oh wana ezali témoin de Jéhovah wana ezali toboyite o bino bolo batolingi yango na makanisi na bino bato oyo balitaki pona indépendance baza ebele baza ka Koko Simon Kibangu tendenge bazwa forme ya Koko Simon Kibangu babatama na kombo na yepo indépendance na biso yebanaka te. C'est ça. Naza koyebisa yo pesa ngata babatama ndenge nini pasta na yebisi yo soki lelo bapesa ki mokolo ya le 6 avril pona nini catholique ekangami te bapesi mokolo ya le 6 pona koma penza na motu ya likambo pona kende pesa ngaita na lobela yo mais parce que bino na kimbangiste beaucoup de sa bible na lobi na yo boye tawala bato liboso na église kimbangiste beaucoup de sa bible soki na yake pa na yo kokimisa kangai mayele ya molimo te pona lobela ba congolais o balingi Congo te na peso ka idée na lobi boye mokolo yo bapesaki ya le 6 catholique ezali awa to ezali te mokolo yo bapesaki nombre ya 9999 babundaki pona indépendance babenga bango nyonso bafanda po bayebake bapesi charge ya indépendance nde Koko Simon Kibangu bazalaki 9999 babundaki bikolo nyonso Elioti Kimon ndenge abandaki na liloba wana na Malawi bandeko batia katembe bakota nao na Wikipedia 1808 bakende kotala mouvement kitawala ndenge banda likambo wana tango elongwaki kuna ekomi na Afrique du Sud elongwe na Afrique du Sud yeko koma na province ya Katanga na district ya Lualaba na territoire ya Nkole na Seferi ya Kitetu village Kiyambe pesa makina mwamba zelo menaki simba janvier bazali baka Katange na Moluba bango pe bato oyo bayaki ko enseigner bato nyonso na lite ete basangisa bato bakoma nombre ya 9999 est-ce que bakombo ya bato wana ebimaki na mokolo ya lesisi ke basangisa bato nyonso wana na mabota nyonso ke toye ko honorer mokolo ya indépendance ya Congo pe ya Afrika noire na lombe wana ezalaki combien de prison Katanga na Kasazi kuna na kati na Bunja na kati na Bolingo balongwe wana bakomaki na prison ya Ikafe esika toyaki komona ke tozwa indépendance bazalaki nombre ya 9999 na ye kokomisa yo na motuno yo tuningai po bandeko ebele balanda Koko Simon Kibangu akufaki na dati nini 1951 Koko Simon Kibangu akufi na 1951 Emery Patrice Lumumba abeti discours na 1960 siko moto yo akufi. Est-ce qu'on peut comparer Papa Kimbangu na lobi boyende komuke Papa Lokelemba? Est-ce que tu peux comparer Kimbangu na Papa Lumumba? Papa na Kimbangu na Papa Lumumba. Na koiko comparer Lumumba na Koko Simon Kibangu te. Ouais. Lumumba bazwaki na nzela ya Lumumba c'est un politicien. Un politicien. Voilà. Kimbangu c'est moto ya molimo. Voilà. Mais Koko Lumumba apesaki Koko Simon Kibangu apesaki Lumumba malobate. Na yebisi yo vérité bandeko bala na Lumumba sali banani babanda yo na yebisa yo tozozonga kana dati o Koko Simon Kibangu akufaki akitaki prison dati nini akufaki na Katanga indépendance ebetami discours yuti na prison ya Ikafela Koko Lumumba akufe Koko Simon Kibangu akufaki na 1951 kozwa 51 tito koma na 60 combien d'années ba Congolais ba fungola miso pe matoi na bango pe balanda yango siko yo pasta mutuna moko muke toza ko évoluer to réfléchir tozui indépendance spiritualité
ndenge toza koloba yango ndeko muke même indépendance physique au bout motuna na yo telema muke na ça passe ta voilà le na kotikela temps loba ou accompagner ça ndenge olobi tozu indépendance indépendance spiritualité indépendance politique peut on ozela tozu yango te sikoyo soki mutu mususu aye oyo ameki ko pe comme ça le rôle à tozu aleti na kaneti na Burkina Faso kuna Traoré ma mundeko wana zali kosala et que biso pe wana Congo to komi na moto pe de tia bongo mais c'est un héros moto wana to lobani to finga combat ya Lumumba to lobaki non ya sala quitter le rôle ya kufa kala nini sala quitter ndeko ya no la biso sika na ide wana te na nzela wana te na fingi yango te na za ko 50 po boko 51 wana kambo kumisa bato nyoso bazaki na lite mais bino bosolo la papa kimbangu po ya kufaki naza kotalisa kosala azalaki moto ya bundaki ba pesa ki azoki diplôme te akufaki na 51e classe nano ba proclamer yango te ndeko mukendi bakofinga bakoloba ndenge bakoloba eloko toza kozela ezali kimi ezali preuve ya indépendance yo kana komisa yo na eloko wana voilà allez ndeko koko Simon Kibangu akufi na 51 tozo indépendance na 60 flou ezali te Lumumba ayaki kobeta discours na 60 po bakoko babimaki na prison na 1958 Lumumba beti discours na 60 bakoko bakoti zamba na mikanda oyo Belge basinyaki po na indépendance ya Congo pe Afrika Noire na 1961 ndeko mukendi bapesi mokolo wana po na koko Simon Kibangu toboyi te patata nyonso oyo babundaki elongona Kimbangu baza wapi bakombo na bango ebimi na mokolo wana te pona nini gouvernement congolais Lumumba azalaki comme politicien Lumumba nde bakoko bapesi ye maloba kende koloba toza sima na maloba na yo siko tango bakoko bapesi Lumumba maloba Lumumba alobi Mobutu atrei Lumumba bakoko na kanda wana bakoti zamba tango bakotaki zamba bakoti nde na ba preuve ya indépendance ba mouvement nyonso eza koloba na Kisasa ba mouvement nyonso eza koloba na Congo pe na Afrika mokonzi ya mboka amoni ba preuve na maboko na bango motuna pesanga ta na koma na suka ya eloko yo livre d'or ndeko mukendi nazo kende na ba livre d'or nazo kende na eloko to lukeza preuve biso nyonso to yaka na télévision moto na moto po bo pesaka papa to yebike prophète ezalaka moko mais to koma na ba prophète ebele oui to boyite kombo ya ba prophète grand prophète na ba petit prophète ouais bo pesa pe papa kizenga livre d'or papa mukendi otuninga motuna moko na kende na yango na sima na kozonga na oyo otuni wana pona kokoma epa papa kizenga tikelanga ita na sosolisa ba congolais o balingi Congo bakonzi o balingi Congo ba africain o balingi Afrika po baye balikambo frundenge ezali koleka na Congo pona likambo oyo to kokenda kaka na distraction ya likambo moko Église catholique eza na sima ya kombo ya koko Simon Kibangu koko Simon Kibangu ateya batote atika église te église oyo esalemi na forme na bango na catholique ndenge basala po soki lelo koko Simon Kibangu yende tete ya indépendance mbele catholique si ezonga batika kala catholique ezali awo ezosalaka nini po ngai kitawala ndenge na tika kizamba bakoko bakufaki bakoko bakota kizamba na 1961 nga na ye kobundisa mokili ya Afrika Noire te na ye kobundisa poso mwindo te na ye kobunda kosilisa etumba na église catholique etumba na ngai eza po na église catholique siko ta nyonso tozwaki indépendance kobanda na 60 ti lelo tokomi na 2024 catholique ezali awa pona nini Kimbango pe ezali bapesi biso pe le 6 avril pona mokolo oyo biso tobikaka yango wana pona nini église wana catholique elongwa te pasteur mais bino moko église kimbangiste na bible ya catholique wana ecuménisme bino pe kita wala pe bozo loba na bible ecuménisme oyo ya catholique wana ndeko muke franchement bozo souffler ngai na ko expliquer ba congolais likambo ya bible mbala bino ka exemple bato bozalaki na ba bino ne bozalaki na ba colon bino nyoso bozo ba bible tokende ngai na simbi bible ezali preuve on a kosilisa lite ngai na église catholique na pape lokuta ya pape nazo sukisa na bible na ye landa makambo eza koleka na président Risi abimisi ba secret nyonso ngai na simbi bible po na kotalisa bible
oyo catholique ayaki kokosa biso oyo mindele bayaki kokosa biso. En bref, yango wana nasimbi Bible po na kokanisa Bible te kende na kokotisa ba africain na bokonzi na Nzambe nde na Bible. Bible za wana boma, Bible za wana bikisa. Mais nasimbaki yango ndenge bakoko basimbaki mondele na lokuta na ye basilisa kende na Bible. Combien de fois na ko expliquer ba congolais loko wana pe ba africain loko wana pe ba comprendre kaka te. Mais yango na église kimbangiste pe bazo simba pe yango boza ndenge moko. Na yebisi yo église kimbangiste balanda ngai ti na kamba. Botindela bango ba émission oyo. Soki lelo catholique ezali awo bandeko na biso baza na kamba. Bandeko na biso baza na kamba bayebi secret ya catholique. Ndeko mukendi tozwi le 6 avril. Pona nini bandeko ya kamba baza ko déclarer église catholique elonga na Congo te. Église catholique ezali église coloniale yaki ko coloniser biso. Tango tozwi indépendance, il faut to ça là église na biso oyo ezwaki indépendance. Bon, bolobike bapesi kimbangu mokolo ya le 6 po ye prophète ya baindo. Pona nini akokaki kolongola prophète Moïse na misala na yeba kendete. Po église catholique eza église na biso te na Afrika noire. Église catholique eza église ya mindele ezonga na Vatican. Lokuta na bango mona ni polele bato na banyama basala mariage bambua bazwa bateme. Donc ozomona te ke lokuta na lokuta kitawala to telemela ka catholique na ebandeli pe to ye ko suki sai na suka na yeke to lingi catholique na Congo te. Na oloba pona président Félix pona nini ki alingi Congo te. Soki alingaki Congo naza koleka mbala na mbala ke avana no sala misala na yo kanga catholique. Bakanga ka bakoko na biso pona ni basala ka nini? Berge baye bakangi bakoko na biso. Babandiko beta bango babandiko boma bango. Babandiko kunda ba mosusu viva basala ka nini? Bakoko babanda ko sambela Nzambe. Siko église catholique ebungisa ka biso Nzambe ezali na Congo pona nini? Président Félix azali kondima makambo nyoso bazali ko yebisa ye aza komona ngo ka malamu. Mais oyo kitawa baza koloba ba vérité ya mboka aza kondima yango te. Touti komona awa lobby ba chef coutumier ba lobby bango de pouvoir ezali ya bango ba ke kopesa ye pouvoir. Ba kosi ye ubie ba yebisa pouvoir ya solo. Bino ba chef coutumier bo senga ka indépendance mokolo nini? Bokota ka boloko na prison nini? Tozaki na prison na Katanga, tozaki na prison na Kisangani, na ba Congo, tozaki na prison na Ikafela. Chef coutumier nini akota ka boloko pona asenga indépendance. Ndeko mukendi makambo yo na yebisi oke na ye na ba vérité. Eza lokuta na lokuta bato bakene sika wana bali ya kambongo. Me boye baka makila ya bato ezali kosopana na Congo. Bana oyo bazana mabumu ya ba mama na bango, baza kokufa. Bayaki pona basala mosala, me babomi bango ba inosa. Bino boli ya kambongo boko saka bakondi na biso ete boza na pouvoir eloko moko te baza kopesa président eza lokuta eza pona lokoso ya mbongo biso kitawala bakoko na biso babundaki mouvement kitawala esengaki indépendance toye tobimi na ta oyo pona kosilisa likambo ya indépendance yete toza coloniser te toza indépendant ba oyo balingi Congo balanda maloba on aza koloba pe président de la République aza pona public nyonso aza pona ba province nyonso combien de provinces. Siko ba chef coutumier bakie bazo kopesa ye pouvoir nini ba pesi président Félix. Bon eloko oyo kotalisa président Félix ete azui pouvoir il fa tanga preuve ya indépendance. Voilà. Oyo bakoko basenga ki indépendance na maboko ya Belge. Soki atangi mokanda wana te aza pe na pouvoir moko te aza pe eloko moko akosala na Congo te. Voilà. Alors là tu recota ce que dans les cambo oyo mosala ya kitawala jusque là depuis bobima botiko bima awa musala ya kitawala tina na yango ezali nini na bobimi na bino siko na période ya makambo nyonso mouvement kitawala bobimi litina nini biso to s'attendre na nini parce que côté ya papa Kimbangu ba yebisa biso que 100 ans ceux qui mokolo santé ko kito remona maambo ko salema to remona to yebite to kipe lizali quoi to mona likolo kitana se ndenge nini tout ça balaka kibiso bino pe bolaka ki so biso to bimi le 30 juin to ebite comment le rôle la stade des aromés la base ndeko mukendi yoka na yembela ba congolais nzembo ekopesa bango pasi kati na bango pona indépendance na biso Nzambe yo sungaka Afrika pesa bato mwindo pole na yo ete tolongwaka na mabe yawe lokumona yo yawe lokumona yo Nzambe yo sungaka o kolo yo sungaka Afrika pesa bato mwindo bo mwina yo
ete tolongwaka na mabe na yo ye lokumo na yo ye lokumo na yo botika biso to sepela iloba ya bakoko botika biso to sepela iloba ya bakoko bango balongoli biso na bombo ezalaka Belgique o yesengo na mutema balongola biso na bombo ezalaka Belgique o yesengo na mitema biso totiki Equateur tokoti capitale totiki Equateur tokoti capitale mindele baboma Lumumba batika Kongo na pasie na mawana mitema mindele baboma Lumumba batiki Kongo na pasie na mawana mitema ndeko mukendi motuna utuningai na yebisa ba Congolais lite ya Kitawala Kitawala toko banda koloba vérité banda tongo tina butu toko kosa likambo te. Boko changer te. Toko tikala ko changer te. Kanyaka borozwa. Ndako batonga kayango kaka ndenge ba chinois ba ye na lokuta ya kimayele ya lokuta wana te pona kotalisa ba Congolais ke bango nde bato baleki bato na mayele. Ndako batonga kayango ba bandaka kaka fondation. To bandi fondation ete koloba côté ya pe bato. Kola kisabato civilisation na association ete ba Congolais ba Africain to lingana Congo aliyebi njambe te likambo nini ngai na koya koloba na bato ya mayele njoka nde mayele ya lokuta mayele ezangisi bato lobiko siko yoko tuna nga motuna ke bosali nini tosali toleki na television ope na lobaki makambo mosusu pe bandi ko bima ba vérité pe bandi ko bima na lisiku na tozwi pe ba vérité pape ayaki awa kokosa bato ete na ye kosenga bolimbi sezaki ya solo il faut balo ba vérité bayaki bakundi Lumumba bayaki kokunda Lumumba te bayaki kokunda na histoire ya Congo donc makambo nyonso na lobi na television eza oyo eza koleka siko na mboka oyo eloko ya motu ezali nini po boye ba vérité na biso eza ngai te eza yo te eza pe ye te eza pe okuna te na mayele na ye eza nzambe ndenge alakaki na mokili ya Afrika tozwaki indépendance na 60 esenga kitokota na royaume na 40 lelo tokomi na 2024 64 mondial ayibi biso 24 tango bango bazwaki indépendance na bango minyoko ezalaki lisusu te po bakota deja na royaume oya biso balingi tokota na royaume te Kitawala tofandaki mosika na Zamba bakoko bakotaki Zamba depuis 1961 biso toyeko bima lobia wana 2018 totonga ndakoti ndako ezali mate yo toleka pe na television pe na bolingo yo yambaka biso pona mokili mobimba ye batina likambo yo Kitawala nde ko pesa Congo solution de komukebi motako sa yote mokanda oyo roi belge asinyaki président Tshisekedi aboya te bakondi make solo lobiko ya baindo eza na maboko ya Kitawala ba mouvement nyonso eza koleka na television koleka koloba président benga biso naza koleka na television mbala na mbala ete ba benga ba église nyonso tofanda na mesa boyende tofandi biso na oto kabola liloba ya Congo moto na moto ala kisa preve na ye naza ko présenter Kitawala wa pamba te po naza kana esengo atako mituka na bango mokili na bango menga na owela mabele bakoko bawelaki bayi ba Congo ata ndambo ya mabele ndenge ba Kagame aza kosala kuna pona ba pays nyonso ya mindele nde basangani eza ya Congo ekokendaka epai te po makila ya bakoko esi esomba Congo esi esikola Congo toza na fiere ya koloba pona Congo siko Kitawala toyeka kopesa solution ya mboka lokola pe bakonzi wana baza pare ya satana balingi nzambe te mais Emery Patrice Lumumba boye bakake azaki na leta atikaki leta yaki kokutana na bakoko bapesaki ye mokanda pe atangi pe akangi mindele Lumumba oyo bino boyebi ke akufa Kitawala yebaka azana bomwe pona solution ya Congo pe ya Afrika noire nde lite na biso Kitawala toyeka pona vérité to changer te pona vérité. Voilà, merci beaucoup Zalaki papa ke oyo ya Kitawala tout ce qu'il est vraiment suffisamment du temps na bandi qui passe papa lokelemba meki un peu ko manola biso tina mingi ya ko bobimi na bango et sur ba question pe albi bande ko tuna bango bino bosali nini tout ça ameki un peu ko yanola matondo mingi na yo mais pour na déjà ko kabwana yo ko pesa biso numéro. Et puis déjà là, nini Kitawala zali ko la kanabatu ba preuve pe spirituelle nini makambo nini ko ki royal boso oyo Kitawala ezali sur kotali sabato pona que bato ba yeba komi lengela.
Merci ndeko Mukendi. Liboso na pesa numéro ya téléphone, télévision Zangonga 081 52 38 784. Na bandeli boka mwate na toki na otoka na kanda pe na nguya ya molimo ya bakoko elati ngai 081 52 38 784. Bandeko na ngai ba congolais eloko kitawala zali kolobele zali ngai pasteur Lokelemba Antoine Sofaye naza koloba ba vérité bolanda vérité ya mboka na biso Congo et puis gouvernement congolais omonika biro ofandi mais biro ofandi wana oza étiquette biro wana esengeli kitawala bafandisa yo na yango spiritualité na biso ndeko silisa nyonso eza koleka na est na sepeli na eloko moko mindele bango moko ba dénoncer ete 3e guerre mondiale eloko biso tozelaki kitawala yango wana po batata ba yebaki koyebisa biso ete Armageddon bino bakonzi na tembe nyonso boza na yango boyebaka ke Armageddon eza koya Armageddon ezali bato oyo balingi konyokola bato oyo balingi koyoka bunzambe ya bakoko oyo babundelaki bango te pona epoke ya Belge mwinda komaka président te mwinda komaka ministre te mwinda komaka député te même ba chef coutumier ndenge baza kokosa toyebi mpifo ya chef coutumier na ye na motema mabe na bino te bobundisa ngai te ata bobundisi ngai na ndenge bokokanisa na ye mobimba pona koloba likambo vérité oyo ezosenga pona indépendance na biso donc bino ba chef coutumier botika kokosa président de la république président pona afanda na ibonga wana libela eza spiritualité na biso ndeko fandisa ye ba pouvoir yo boza kopesa ye tala ndeko nzete ezwaka makasi nde na nguya ya molimo nzete ezwaka makasi na nguya njoto te indépendance yo bakoko basengaki na molimo makila na bango esopanaki ba sacrifice bosala wana boma bwezala bwe tabana moto ya le makilo eleki moto ye pa nzambe ezali makila ya moto makila ya taba boma bosa ba cérémonie na président pour azwa pouvoir eza yango te ba congolais bolanda bofungwa matoi na bino bien naza koyebisa mokili tabeza na valeur te tabeza valeur te tolia kataba ngombe za na valeur te ngombe za valeur te soki osopi makila ngombe za valeur te mais makila ya moto eza motuya Emery Patrice Lumumba bolo bela lelo babomaye makila na yeso pana kipo na ikolo na biso Congo bakoko 1999 bakumisi koko na biso lelo kimbangu oyo bazali ko sala photocopie ya kimbangu pona kokosaka na lokuta katolike abata makawana ke afanda kanyoko la Afrika pona makila bato ezaki ngomba te ezaki mpunda te ezaki mpatete siko makilo bazako boma baosa cérémonie na président Félix Tshisekedi sikola mokili oyo na yebisi bino bolimbisanga na terme na talisi misapili boso ya bato me kanda oyo bozali ko nyokola ba africain butu pe moi bato bazako kufa ba inosa pona bino bozwaka mbongo botiaka na bapochi na bino mabota ya bato mabota oyo président Félix 1999 oso visita bango na mabota na bango na ba province na bango ete ba oyo bakufela ki mokili opo yoko ma président oso omona bango na province ya Équateur na ekafela aussi okomi prison wana pona koyeba makambo ele kaka oza président de la république aussi okomi prison ya ekafela koyeba nini ele kaka na ekafela pona bakoko babundaka pona yoko ma président pona époque ya Belge Muindo azaka président te Muindo akomaka ministre te Muindo akomaka député te mais na lokumo ya makila ya bato wana bino bozui bokonzi kitawala azali kopesa bino promesse boyeba kake Armageddon ndege 3e guerre mondiale o mindele balobi déjà président ya Russie to betelie maboko pona ba secret abimisi to betelie maboko ndeko Mukendi en tout cas ba congolais nyoso ba africain nyoso na ona lobi lelo ba oyo bakozala na mwa inquiétude na motema balimbisa ngai mais na lobi ka vérité lobi okuna na koya koloba ka vérité ezala ba chef coutumier ezala ba président ezala ba ministre ezala ba nini na loba ka vérité pour mokilio ekosikola mana nguya ya makila bakoko na biso. Voilà, merci, vous avez plaisir à trop eba peko fandi sabandeko ya papa Ibula to fandi sa papa Lokelemba a fasa wa ba ko kampeko pour solo le rosala vraiment très bien tu éviter pour l'année papa Ibula le bika qui non on a posera papa Lokelemba po le rôle est pas que nara kita wala monara tu éviter première fois le bras qui au à monara rien. Deuxième fois le biquet à Monisco ça va tu évites ça nini voilà et vous allez vraiment bien voilà et vous allez vraiment trop et le même c'est ça qui voit derrière la caméra
tout ça qui coordonné na ma machine non son ampère et pourquoi pas couper sa motte na MC Nsongo la reine du royaume à Talibiso partout et puis Cocorico le fungulo le Saint-Esprit bazali qui wana maman na noso qui association maman mon fondo tata mosi abana neli mokela depuis Corée du Sud to pe sur bambote belé ba papa ba maman bozala rawane belé pour na kotala biso maman nkosi to pe sur bambote belé alors pour nga na bino to silani to pe to kutani au prochain numéro na Afrique du Sud na États-Unis maman bibi chez nous na Australie bande ko bosé belé en Allemagne na France et puis bande ko bande ba mingi par rapport ya partenaire na biso oyo wapi bande ko ba pesi valeur pe na beaucoup ko na biso ba sali yango na propre balobi tour pe ça raté valeur na ba kisi ya pharmacie nde bango basala ka bango yango na ba mélanger ba tiango bien ba mbalango bien tout ça ko mona ngo ka danger tout ça ko lenga mais bango pe moni ba classer yango très bien pour na bande ko hémorroïde pour na mambo ba prostate le kambo ba anti-poison nyonso basala yango vraiment très bien même nous na pharmacie bo épée propre donc yango na de ba mam toujours ba évolution ya moto mundu temps toujours ko taper na makambo nyonso to sala makambo to sala ba preuve et rozala vraiment kitoko mingi ngana bino to silene to prochain numéro bye bye.